Bote bandeko balandi ba moyisi vont TV tango ekoki obolandaka ya bino émission Maloba pe makanisi ya bilenge. Maloba pe makanisi ya bilenge epesamaka ya bino mosali tatatima maswama mikolo nyonso ya vendredi na ngonga ya 15h45 minutes pe rediffusion mikolo nyonso ya lundi na ngonga ya 21h juste. Maloba pe makanisi ya bilenge ezali émission oyo toyaka ko talisa ba makanisi oyo ezali na kati ya bilenge na tinete eleka na kotonga et puis elle est contribuer na kozala na biso bilenge na kati ya mboka pe na kati ya Afilika dina bongo mokola lelo tokolobela rôle ya la police na kati ya mboka ezali nini ezali mutuna bandeko bilenge bapesaki biso to kotuna la police rôle na bango na kati ya mboka ezali nini et bongo to bengisaki moko ya la police ya mboka na biso République démocratique du Congo Tata Pululu mais kasi bango bazui libaku ya koya lisusu te pete babengi biso batalisi so bazui musala kolandela kaka musala na bango ya la police dina bongo tokoki kolekisa yango bongo pamba te biso moko tozali na liboso etano no pona tolika na ko kabola makanisi elongo na biso balandi pona sujet na biso ya mokolo malelo nde totondeli bino bo landi malamu ya solo rôle ya la police na kati ya mboka ezali oyo penza lelo bilenge bazali komituna ezali penza nini nzoka nde na bango moko la police na ndenge batalisaka biso ete la police rôle na ye ezali pona ko batela bato na kati ya mboka pe pona ko batela biloko na bango na kati ya mboka nde wana tokomonaka rôle ya la police azali mutu oyo azalaka elongo na population ba action na bango ba travaillant elongo na population mais lelo population akomi komituna rôle ya la police ezali nini pote police wana esika azala pona kobatela la population mais kasi tokomi komona tracasserie ekomi kokota makasi kolandela la police na population tala esika tokoya ko mama na likamu na biso toleka na kokundola yango na tina ya rôle ya la police ezali nini tozui tranche d'âge ya bilenge po ete ezali motuna oyo bilenge bapesi biso to kotuna rôle ya la police ezali nini lelo tokomi komona bilenge bakomi na kokoso makasi kolandela boyokani bango na la police tozoi ba lisusu te ezali ba stratégie oyo bapesi la police ezali ba instruction oyo bapesi la police to ezali nini na tina balekana ko bebisa image ya bilenge na kati ya mboka na tina kolakisa yango na libanda poete bilenge wana baleka na komona na pamba na mokili tala bandeko na biso bakuluna la police azali oyo moko bakaboli na bango na ba siati ndenge toyebeli bango ba susiati na tinete ba siati wana ba susiati wana ezali pene ya population na bisika tofandaka na ba quartier na biso na ba avenue na biso to komonaka ba bureau ya la police na tina yete babate la population pe biloko na bango et po ete mokili ya lelo ezali mokili oyo ordre poto lobela bongo ezali lisusu penza te ezali komona na penza te nde na bongo la police bango etant que agent de l'ordre bazali wana pona kopesa kokota ordre mais tozali komona ezali kobota poto kolandela la police na population tango bakokangaka bato esengeli bazalaka na comportement oyo bandeko na biso ba police bazalaka nango o bamonisaka wana to ndenge nini tango bayaka kokanga biso na kati ya société na kati ya cité na bisika tofandaka baye kokanga bakuluna baye kokanga na yebi te banani po bakende na bango esika oyo esengeli wana lolenge bakangelaka ya bango esike elongo bani to ndenge nini tala mituna oyo bilenge bazali komituna poete
la police baleka na komemela biso yano. Mais ata ko inviter na biso bayete tokozanga te ko bengisa bango mbala sima po te baya ko yano la biso penza na mozindo na mituna oyo bilenge ba pesi biso pete totuna la police. Image ya bilenge ya République démocratique du Congo na kati ya mokili. Mais image wana biso tozali bilenge ezali kosala biso pasi mingi. Na kotalaka lolenge la police akokangela elenge atako asali mabe. Atako elenge wana abomi. Atako elenge wana aibi. Ingeta to encourager ba mabete. Mais awa to ko lobela rôle ya la police na kati ya mboka ezali nini. Nde bongo tozali ko bimisa kama ba mbeba wana to monaka. To yebite mutu atako asali mabe. Boko kangaye mais boko kangaye na limemia nyonso. Pote bo memaye ti kino esike sengeli kuna bakende ko sambisa bango pe ba pesa ye etumbu na ye. Mais la police yé moko tokomi komona la police a komi ko pesa bitumbu bango moko avant bakoma esika o bako sambisela bango po te batinda bango esika esengeli pona bango bako kanga mutu bazui bakaka bakangi ye bafini balongoli elamba balongoli nyonso bazali ko tambuse bongo bazali ko beta population azali ko mona ezali ko sala pasi na kati ya mitema ya bilenge ezali ko sala biso pasi mingi la police tozali ko mituna est-ce que bozali ba agent ya ordre to bozali ba agent ya désordre na lolenge oyo bino bozali ko pratiquer ba rôle na bino wana peut-être bino bozali kaka wana pona ko batela biso population bozali kaka wana pona ko batela biloko na biso. Mais tant que vous na ba mission bokendaka wana tout le monde a bino boke na mission boke na kokanga na kokongola nyonso o ezali kuna bozali kokende na bozali ko mema yango ezate ke boke ko talisa kuna boke ko tika mutwana mais ekomi ya bino moko nde ekomi ko sala ete tokomi ko mona ke vraiment la police na ba rôle na bino bozo jouer yango lisusu malamu te bozo jouer yango lisusu malamu te wana ezali makanisi na biso mais lokola bozali te nde to koloba ete mbala ya sima tokoyeba ko bengisa lisusu invité na biso oyo azui kokoso po ete aero talisa biso vraiment po ete bandeko balandi pe batuni biso mituna wana baleka na kozwa biyano mpo na nini tozo ko interpeller rôle ya la police lelo po ete toyebi ete policier azali moto oyo accueilli formation ake ko yekola lolenge ya la police pote akoma policier linge azala lolenge nini kuna bakopesa bango formation wana toyokaka ezalaka ya 3 mois ezalaka 6 mois ezalaka 1 année 3 ans ainsi de suite oyebi yango malamu boke koyekola mibeko boke koyekola batiktak boke koyekola nyonso oyo esengeli na ntina kaka boyeba kokamba boyeba kobatela malamu population na kati ya mboka mpe boyeba kobatela biloko na bango na kati ya mboka. Mais kasi comportement oyo tozomona na bapolisier lelo na kati ya mboka na mboka na biso République démocratique du Congo tala comportement ya la police tala lolenge bazali na kati ya cité policier akomi gangster azali kotambola akomi muta makasi po lati teni azana mundoki donc akomi kutu vraiment intouchable tala lolenge wana policier est-ce que solo kozala lolenge wana boko collaborer malamu na population tonzimité to banzete policier maye oyo baye kusaka bino kuna ezali te bino bozali kaka wana basali bozali basali na biso population policier bozali basali na biso mais pona nini lelo bakomi kokanisa la bino bokomi banguna na biso pona nini mais pona comportement na bino la police
tozongeli na eten tobandelaki na tina bilenge parce que la police lelo a commis qu'on présenter image ya mabe ya bilenge ya République démocratique du Congo na monele ya mokili. Monele ya mokili ba commis kozwa bilenge ya République démocratique du Congo pamba bazangi tina mboka nini yango ezangi mabe. Est-ce que ba mabe wana biso toyebi yango tozondaki ça na Afrique du Sud mabe oyo elekaka kuna balakisaka ngo na mokili to banzite pote bakuluna oyo biso kutu awa balobaka kuluna ezate bokini na Afrique du Sud kuna bakomona bakuluna ndenge ezalaka. Est-ce que balakisaka ngo na télévision pona ni balakisaka ngo na télévision te pona ko batela wana ezali pona ko batela légitimité ya bilenge, légitimité ya population. Pour te sengeli koto sa population. Mais biso na mboka na biso Congo, tout ce qu'on a été la police comme si ba dévier mission na bango na kati ya mboka. Policier a commis na kombo nini? Tala kombo ya policier. Aboma relation. Tala nanu kombo wana. Aboma relation. Tu crois Obama relation na population? Obama relation na bilenge? De bino musala na bino. Pona bino. Bokanga ka bilenge bino bozo kanisa. Nenge bozo kanga ka bilenge nenge wana. Boye liboso ya économique na ba vraiment ba média wana penza. Bozo konzima na bino. Pote bo monisa. Bilenge ya mboka na bino na mokili momimba pamba. Vraiment tokanisi yambo ba image et les canaux médias ba traitaka yango ko traiter c'est-à-dire esengeli bayeba esenge oyo esengeli eleka to esengeli eleka te. Mais lelo tozali komona na bitando mike na biso mai oyo zali koleka vraiment elongo banité. Et pour na biso vraiment elongo banité poete valeur ya mutu dignité ya mutu babatelaka yango poete dignité basombaka yango te pona kobatela yango esengeli kosala nini esengeli kobatela ko protéger yango malamu ata ko asali mabe nde tolobaki ata ko abomi tozo ko encourager te ke bilenge bakende koboma. Toujours encourager que bilenge bakoma ba kata bato bayibaka te. Mais toujours kolobaki ata ko mutu asali mbeba pote bakangaka mutu so asali mbeba mais mbeba o asali wana yango te koki kozangisa bango kibomoto na bango na tina ya mokili popo monisa bango pamba na tina mokili ndeti na biso tozali interpeller rôle na bino la police na kati ya mboka. Biso to kosengete esengeli bozonga lisusu na makanisi vraiment na ba formation obino bozwa le lenge nini bokoki ko collaborer na population mingi biso tozotalisa bilenge pote bilenge wana tango bino bozokanga bango bongo tango bino bozomonisa bango bongo na mokili mais boye bango ite ezali responsabilité ezali partagée entre ba autorité bino ba autorité pe na jeunesse ba autorité baza na part na bango ya responsabilité pe bilenge baza pe na part na bango ya responsabilité o esengeli ba kokisa mais bino bozali ko monisa musala bozali ko monisa ezali te boye bo présenter bilenge c'est-à-dire juste bo résoudre des problèmes ya effet mais cause pona bino etali bino te cause oyo ezosali te bilenge bazala na bizaleli wana population azala na bizaleli wana bino bozwa komona yango te boye kaka mbala moko tokangi ye po tazali boye akende tala yango ezokabola biso na bino bilenge balobi na bizaleli wana ezali pasi mingi po ete toleka na ko collaborer malamu
yango bokomonaka bisika nyonso bilenge bazali la police azali wana kaka senge bafingaka bino kofinga bino bafingaka bino mpe kaka makambo oyo ya mabe wana elongo banite mpo na nini ezokolakisa bizaleli na bino liboso na bango bilenge lolenge na bino bozalelaka liboso ya bilenge toyebi te baordre wana bapesa bino na bakonzi na bino po ete yango bino botalisaka euti epai ya général akitiseli commandant nde akitiseli biso babataillon nde tokiti na terrain tokoki kosala ratissage tala comportement ya bilenge ya la police tala comportement ya la police na kati ya mboka nde tokosenga na bino la police bozali wana mpona kobatela biso population e mpona kobatela biso esengeli bobatela dignité na biso esengeli bobatela bavaler na biso bobimisaka yango bongo te ndenge bino bozali kokangela esengeli korespecte mutu esengeli kotosa ye epona kotosa ye mibeko elobi bokoki kokangaka ndenge bino bokangelaka bango te tala ntina ya émission na biso lelo mpona kokundula moke bizaleli na bino la police vis-à-vis ya population oyo bino bozali censé ya koporter soutien aide nyonso po ete ordre elegala na kozala malamu ya solo tozali kobenda suka ya émission na biso mokolo malelo ndenge totalisaki bino déjà ki émission na biso ya solo invité na biso amonani te me tokobengisa bango mbala ya nsima po ete bango moko baya kolimbola biso na mituna nyonso oyo tozali komituna soki ezali bongo po ete soki ezali kokoba kino lelo comportement ya la police ekoba kaka lolenge ezali lelo vraiment avenir ya bilenge na biso ezali nde tolobaka toujours tala niveau oyo ezali sacrifié bafoué abandonné donc nyonso wana ezali kopesa lokumu te ya bilenge na kati ya mboka République démocratique du Congo nde po ete lokumu wana to mpe collaboration wana relation wana ezonga na bokasi nyonso tosenge na bino la police bobongola bizaleli na bino liboso ya population atako population asali mbeba mutu asali mabe bokende kokanga ye kolandela mibeko oyo bino botangaki boyekolaki na baformation esika boutaki nde yango nde kosala ete biso na bino boyokani eleka na kozala malunga pe mosala kopesa nde balobaka eleka na kozala malunga parce bino soki bopesi ordre population ayoki pe asaleli yango mais soki bino bozali kopesa ordre population azali kotosa te seke likambo ezali quelque part nde tosengi mpa na bino la police na biso ya République démocratique du Congo ezali mbela oyo topesi bino na ntina ete boleka na kobalusa makanisi lolenge nini oyo bokoki kosala lisusu bobongola po ete boyokani biso na bino population na biso bino la police eleka na kozala malunga nde tala oyo ezalaki sujet ya mokolo na biso ya lelo ya solo tobendi suka ndenge batalisi biso na nsima ya équipe technique biso ya mokolo malelo tolengemaki na nsima ya caméra tozalaki na Tata Timba na réalisation tozalaki na Tata Kwakwa réalisateur ya balongo pe bongo na prise de son tozalaki na Tata Luzaya Dio Pyramids pe tozalaki coordonné na Tata Ngala bango bazalaki wana po ete baleka na kosunga biso émission oyo eleka na koleka malamu nde tosungamaki mpe na sécurité na Tata Timba topesi bango mbote esika bazali tiki ete kimia ya balongo ezala na mabota na bino botikala malamu.